Anniversaire à toi, Papa Mandosi. Lelo mokona yo, profite bien de ton jour. Zambalolo abateli ya commission mokola lelo. Abomba yo lisusu na sena moi oyo umela Mandosi de moi. Mais action de grâce na yo zanga te, pambola nzambo wa commission. Action de grâce na yo oloba na nzambe matondo. Oloba na nzambe merci Seigneur. Joyeux anniversaire Mandosi. Mbotama elamu elongo na Yesu kitoko. Joyeux anniversaire à toi, Papa Mandosi de Sadozo. Que du bonheur profite bien de ton jour. Ça m'a poussé pour ça mon na yo plus de sagesse, plus d'intelligence. La star de nous-mêmes, où nous pour le coronavirus. De la part de la star Dozo, à ma propre famille ici. Leyo nzeo leyo bana mama bana tata ngaye bana bomoko oyo ezali anniversaire ya tata na bino Mandosi le 5 janvier naza na posa ya ba video na bino naza na posa namona bino même na TikTok partout na sentir que bayanga oyo bolingaka nga même les comédiens namona que oui bolingaka Papa Mandosi au souhaiter le 5 janvier oyo na sentir que bayanga ko année ya sika makambo ya sika te bana ngona bolingo nyonso jamba pambola